Toki politique. Cadre moko pour l'actualité politique il y a RDC. Abonnez-vous sur Narrative, boya ebele. Sauf que vous niveau ka ba vrai version ya politique, boya na Narrative. Abonnez-vous sur Narrative avec Abigail Mukendi. Na koti ya lupango wa mamu mamu na ya konzala kate mamu betwa bwe émission Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour moyo weno bonsu bana betu batu bakulani batu bomvwa mwakulu wa chiluba betwa bwe bakumiabini peni kabitu mamu voilà, vous comprenez que nous sommes avec Mamou. Et toye ala lupango Mamou kitoko makasi tola kisabino bakini tozalaka bien. Awa namoni lupango banzete. Mamwe, yango eza jardin de den no. Eza jardin de den ou bien eza lupango. Ba mangati. Mango oyo eza manga pétrole na sina lia yango Mamou. Mamou arrête. Kitoko nano ebimite. Possible. Prochainement, en tout cas, ce que Bimi, na kolakisa bino na Malewa Moderne na Moseka pote bomo na biloko kitoko ebele. Awa boye pe bomoni nzete mususu ya voka moko yangoyo ya mibale yangoyo. Nyonso ebotaka ama. Boeza musika bokomona te moya kosumeza te ba fruit etondi likolo. Bavoka ebele penza. Voilà tozo kende na oya misate. Nzete misatu yangoyo. Mamu. Opena nenga na lobi era ngoka jardin de den. Potala bavoka e botia wa kitoko mamu. Avoka ngweza kape lenge. Obotie la isilin. Ego peso na ban. Avoka ebele likolo parce que kaka tokoka konsume te ndenge na lobaki sino te bavoka etondi na nzete awa okosepela donc soko okoti awa okosepela na talisa bino ata mwa oyo eza mwa pembeni mosusu yangoyo voilà bavoka yangoyo tozolia kitoko bozomona boye eza nango te na bilanga ni na ferme mais eza na kati ya lupango ya mutu donc voilà c'est pour dire que air moko na kini tobanzaka pe bien tokanisaka que oui il faut pe tolonaka ndenge na betaka sete mais soki espace ezali pourquoi pas otia pe banzete po tala epai ana epa mama Ariette biloko ebele banzete manga ezali bapaipai ezali bambila ezali bavoka tie voilà nazokende kolakisa bino sous merveille kaka ya nzete oyo tozokusana mama Ariette oyo na se boye ozosimbela ngo mpenza na se donc ka ndenge totelemi botala bino moko oyo esengo te seke namoni mamwe namoni ke nzete oyo elingaki ekita ti na se donc soki otiaki support oyo te soki eloko oyo esimba apui nango oyo te ndele ti na mabele
tala kaka nga naza ya kotelema me avoka eza na se na nga naza ya kovanda na kiti ozela navandi me botala nga mutu navandi nazozwela avoka na se oyo esengo te mama Ariete atuka nasepeli kokotala lupangu na yo donc esalaka nga bien lupangu biso toza bamama malewa tosepelaka na nyonso toliaka soki olete bomoyo eza te mamu bavoka kitoko botina se bo tozosimbaka yango boye yo olobi nini osukaka na kotia na lipa yo ndenge nini olelaka avoka yango ya solo kanga journée mamu. Mama donc oliaka kaka yo moko likanisa koteke yelaka ta yo te biloko ya kitoko tozosimba avoka mpenza boye na mabele ngai ya kovanda nazosimba boye mama oloba makasi te to oyoko tolobi bonio natekaka yango bisika natekelaka ya batetela otekaka na batetela bokende kuna na province kuna te soki ya Lomami soki ya wapi batetela elingi koloba nini eza avenue na Gombe oza na boulevard du 30 juin eza mpe na avenue mosusu boye tobengaka batetela mpo kombo nango eza batetela voilà c'est un peu ça na bato bautaka mbinza bayebi bien kote bokokitela na avant okoma royal na moto azouta mbinza okita batetela voilà batetela nde sika mamu alobi atielaka biso bavoka oyo gu oyo wapi gu kitoko makasi tosepeli mpenza na merveille oyo ya nzambe voilà na vandeli yango kutu na kiti bana membre bo comprendre kaka ke masolo eza carré masolo eza carré boluli biso mpe mwa moke non voilà à 16 ans kote tolia basafu kote mosusu bavoka bon nzambe apamboli nzambe apamboli kote bilei kitoko makasi mamu oyo bona omona eza ya kokomela deja nanu te seke yaka su munene koleka oyo nanu te eza na maimai de 20 oyo entre le 15 oyo deuxième mois oyo nde na kobandela yango sika en tout cas mpona bandeko nyonso boza na besoin avocat boyoki mamu alobi abanda kobuka déjà partir à le 15 ata oyo ekomeli te à partir ya 15 février déjà mamu bavoka na ye ekozala déjà sur le marché boleka na koluka mamu Ariete na batetela bokomona bavoka ata botuni biso malewa tokoyebisa bino na kati ya kini bavoka en tout cas kitoko makasi tosepeli mamu. Anga balobaki keza nango jardin d'Eden. Est-ce que mutako contredire nga botala sukotoyo toza na nzeta mbila mama Ariete aza na kati ya jardin d'Eden. Kaka nzeta ya misato avocat tolakisaki bomoni ngambu nango mususu yango bafruit eza meke mawa tro nde na lumière te ya kobendela bino bavoka bamama na voka eza awa soki botali bosepeli kasi nakolakisa lolenge nini nalakisi kaka oyo namoni eza mwa pembeni na nga me ntina zotia awa nyonso bavoka na bavoka voilà esengo mingi mamu ngai oyo nakoti na lupango ya boye eske nakobimaka ndenge nakoteli boye nabimaka maboko na makolo natala bavoka oyo kaka mamu alobi à suivre ekomela rendez-vous en tout cas mois mi février
toza ya kosepela tokoya koluka liso bavoka esika mama Ariete moteki na bavoka asepeli kokabola mwa ngonga oyo na biso antuka kitoko makasi soki napusi lisusu misu liboso kuna namoni lisusu nzeta paipai mama yango oyo mpenza ntina lobi jardin de dene nakosi to nakosi te mamu aseki eyano eza te po tayebi nyonso nalobi eya bosembo eya nde solo en tout cas merci beaucoup tozali kaka na kati ya kosepela pio wapi donc moi ese bimi bino mo bozomona bacouleur eyelakisa Kinshasa moto mwa chaleur eseye mais tovandi awa esika mamu bulu kutu te posa kuta kotelema eza te climatiseur ya nzambe climatiseur mama Ariete o namoni ekomeli ekomeli te mama oyo ekomeli te eza maima ekomeli na te seke eyaka minene eyaka mobamba donc oyo nyonso na obunda na kotala nzoka nanu kaka ekoki te mamu nasepeli makasi na bavoka na o nyonso ozolobaki eza kaka nanu ezwi maturité te en tout cas esengo mingi tindenge nayebisi bino en tout cas toza na kati ya bajardin de den na selon biso voilà eza nde selon biso voilà yango tomiki toza na kati ya jardin de den benda mpenza donc moyen natalisa bino bavoka nona otalisa bino me bokomona te parce que je ne sais pas zoomer bavoka etondi ntina tie boye ce n'est que des avocats na bavoka voilà tozonga nano epai ya mamu tomeka kokontinue lisolo na mamu mamwe mama Ariete nayebi te olobi nini mwana membre po sikoyo boye bavoka ngo okobanda koteka bato sikoyo soki basepeli bakokuta kaka na kwa batetela ou bien mwa référence mosusu mpe ekozala natiaka yango na batetela na boulevard kuna boulevard du 30 juin na batetela na bandala natiaka kaka na wapi otiaka na baka yao na mama moko boye bamama mikate natielaka bango wana ok bongo sikoyo tokoki kozwela mpe na lolenge mosusu te okoki kobenga ngai na nimero na ngai oyo natekaka yango mpe na kati ya telefone otekaka mpe par nimero moto akoki kobengela yo na telefone moto akobenga ngai na telefone ayebisi ngai na memeli ye yango antuka vente à domicile mabudoko omemelaka mpe bato donc oza vrai fournisseur namemelaka mpe bato baliaka na bavoka kitoko mpenza donc mamu soki bato badécouvrir babanda kobengabenga mama bayaka kutu nakima kutu bamosusu boye okosunga biso te tokoyeba lolenge yango akozwela yo okozwela ngai na nimero na nga 081 750 79 11 mama okosunga po te nga nayoki malamu te nimero yango nalobi boye okoki kozwela nga na nimero oyo yanga 081 750 79 11 ok voilà biso mpenza émission moseka tosepeli tolobi na mamu twasakidila pamba te ayambi biso nesika na ye esengo ya tro bana membre ndenge bino moko bomoni voilà tosuki awa émission moseka elingi bino mingi tokabwani na bino na mwa mopepe o nzambe asouffle tovandi na biso na se ya nzete ya avoka kitoko ebele nzambe merci ndenge apesi mwa mopepe oyo voilà bo aime bo partager bo s'abonner na chaîne na biso Moseka Yamalewa moderne. Allez, il ne reste qu'à vous dire au revoir. Au revoir, bye bye. Comment on dit à Chiluba? Moi, Chalabiba. Chalabiba. Voilà, Chalabiba, maman.
balobi Nara TV ezobeta masolo ya sika makambo ya sika na Nara TV vous s'abonner ebele vraiment contenu yangai au moment na liboso na bino c'est votre humble servante grâce à Lutama autrement dit ma dégradé la presse balobi musalambe ezana Nara TV ndombolo azo soit artiste nyonso balobi artiste nyonso artiste peintre musicien et comédien et oyo nyonso babengaki artiste en tout cas émission ndombolo ezawana pona bino et vous s'abonner vous kozala jamais déçu. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Monseka de Malewa moderne.